Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani. Loboko na tata ese moi milikola balinga mina ye. Ciel ouvert, ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert, oh ciel ouvert, ciel ouvert. Ngeko landaka yango, ngeko talaka yango, oh na Vincent Makela. Mote bandeko balandi ya Ciel Vert TV na pesi bino merci na ndeko oyo a zwaka tanaye ya kotala Ciel Vert TV ya ko s'abonner pe ya ko partager be émission nzambe ya patriarche Vincent Makela nzambe ya lola apambula yo partout bozala mukili mobimba bolingaka mingi Ciel Vert TV na pesi bino merci vraiment toye Ciel Vert TV toyaka soki nzamba pesi message toyaka toye vraiment sans oublier na bobosa na te ko pesa l'homme paranormal les patriarches Vincent Makela place azali na retraite pour azala mabondo na pesi vraiment merci nzambe azala naye nzambe ya lola azala naye kuna place azali na retraite vraiment to pesi yembo te mingi pe bana ne surtout ya Ciel Vert TV ba abonné à Ciel Vert TV vraiment ba lobi pe mote place l'homme de Dieu les patriarches Vincent Makela azala ba prière ma ya caméra ezali Beliver Makela surtout les 565 na poste de télévision na bino ils ont la grâce na yenda zo filmer biso Ciel Vert TV ezali équipe moko boye ezala ba leader belé ezala ba tout ba yebi musale belé soki moko vandi mususu atelemi vraiment la PC vraiment merci beaucoup sans oublier maman Bénédicte Makela mutema ya patriarche Vincent Makela ye pas aller moko ya ba journaliste moko munene ya Ciel Vert TV na PCP merci nzambe ya lola apambola ye pe passer flamme d'angola pe na PC mote. Merci beaucoup na bandeko nous surtout tozali awa na Ciel Vert TV lelo toyé na prédication na biso to enseignement na biso to sala lelo na thème na biso to lobela lelo ezali un matin dans ma vie. Bien aimé landa ngai vraiment na bokebi nyo surtout na sengi na ndeko papa ndeko mama ozali bisika no ozali zwa temps na yo vanda tia kiti wana vanda landa enseignement auto prédication nzambe ya lola nzambe ya patriarche Vincent Makela akopambola yo mais tango oyo tokomi komi mauvais mais tokomi na ngonga moko mabe oyo nzambe alobela ba prophète na ye ngonga oyo tokomi na ngo nzambe alobela basali na ye même na bible yango oyo tokomi mais a ozolia ozomela ozosepela osala ba fête yeba ke tokomi na tango asuka tokomi na tango moko ya mabe bisakole bima na tango oyo mais na koyebisa ndeko ozolanda ngai lelo batu mingi na vie chrétien bakota vie chrétien na loyenge batu mingi bakota vie chrétien pona balobaki pona bakabela mbongo bien aimé vie chrétien bayaka ngote po bakabela mbongo et pas ya nzambe eloko liboso towelaka bokonza likolo beleme batu mingi na ta oyo bazoyeba te baosala nini beleme tango oyo tokomi mabe basakoli na Bible na depuis l'Ancien Testament balobela tango oyo na thème na biso tokolobela lelo nde nalobaki eza un matin dans ma vie beleme tongo ya mutu pe tanaka beleme koumela na butu okosala nyonso oyebaka ke tongo ya mutu ya vie ya mutu ezalaka même ba français balobi quel que soit dira dans la nuit le soleil apparaîtra. Mais na lingi to partager na biso thème oyo na otanga mukanda ya Amos 8 soko zali na ngai longo ozali pe na Bible verset oyo tanga ya vraiment calme totanga na mukanda ya Amos 8 verset 11 seulement. Voici le jour venant, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'attendre la parole de Dieu. Bien aimé, place aux alibés, bien aimé, avant de na Ancien Testament, ils ont le Nouveau Testament. Tout le monde a moko ya ba sakoli munene na Bible, na kombo ya Amos. Bien aimé, na tango wana Israël,
ekomaki musika ya nzambe beleme Israël bazali kotosa lisusu nzambe te beleme nzambe alakisaki musakoli na ye Amos ayebisaki musakoli Amos yebisa bana ya Israël nakotindela bango nzala pe na posa beleme nzala wana oyo nzambe alobaki na musakoli Amos ezali nzala ya biloko kolia te ezali mpe posa ya komela mai te ezalaki nzala ya koyoka liloba ya nzambe ezalaki posa to ezali posa ya koyoka liloba na nzambe bien-aimé ntango wana prophète Amos ayokaki azwaki vision wana ezalaki na Ancien Testament mais lelo oyo tozoloba na ekeko oyo makambo wana ekokisami lelo bien-aimé bisakoli oyo mosakoli Amos amonaki yango tozovivre yango lelo bien-aimé naomona bandeko mingi olanda bango meme na réseaux sociaux ngai nakomosamela nga na ndako nayoka nanga susu nakenda nanga so église te nalinga koyoka bapaster te bien-aimé faites attention lorsque makambo ezoleka ya mabe baomona bafaux serviteur yebaki bavrai serviteur de Dieu bazali basali ya nzambe oyo nzambe apona nzambe atindi bango na moma oyo bazali bien-aimé nakoyebisa yo ntango olandaka basali ya nzambe ya solo fo koyokaka bango basali ya nzambe lokola bapatriarche Vincent Makela bien-aimé eza mpona kosevante te nayokaka l'homme de Dieu wana le patriarche soki nazoyoka ye bato mingi soki babengaka to bayokaka ye ateyaka babengaka biso mama baba non pourquoi l'homme de Dieu azoteya bo azoloba boye je salue en passant le patriarche Thierry Tonga azobenga patriarche Vincent Larousse bibliothèque aza na bibliothèque oyo nzambe apesa ye bimoniseli mpo na bana na nzambe bien-aimé yo moto lemba kosambela n'importe oyo n'importe qui te n'importe quel pasteur te aza moto oyoka bien bapasteur mingi lelo bakomi koteya bainiquité bapasteur mingi lelo bakomi koteya babien matériel na bango bapasteur mingi lelo bakoma koteya basi bapasteur mingi lelo bakoma koteya basentiment na bango bien-aimé vraie parole eza lisusu te bien-aimé moment oyo makambo nzambe alobelaka na prophète Amos yango tozovivre yango na époque oyo bien-aimé nakoyebisa yo faites attention yo moto ozolanda nga na esika oyo ozwi libaku ya kolanda nga na Ciel Vert TV bien-aimé kolanda ngai te nde olandaka batraître nde olandaka bato mosusu ba n'importe quoi bien-aimé landa ngai avec na bokebi nyonso tu mpo ozwa mayele so otangi na mokanda oyo okiti na se bayebisa biso omona bamona bilenge basi bilenge mibali bakomi kotambola koluka parole de Dieu bazwa yango te tozomona lelo oye l'église ochange okoti pasteur moko atie église ya monene confort mais omona makambo oteya eza na makomi ya nzambe te yo pasteur omona ovandi obenga bandi boya omona nga lobi na obikisa bato yo moto obikisaka bato yo moto obikisaka butu te ozali nzambe tomona lelo bapaster bomi koswana même na réseaux sociaux pasteur aza censé soit disant pasteur oyo aza censé oteya liloba na nzambe bakomi koswana na moninga na ye bapaster bamowela banzimi bien-aimé tokomi na époque moko eza très dangereux yo moto oyoka liloba ya nzambe yo moto oza mwana na nzambe oyo obengama kosalela nzambe bien-aimé kolanda moma oyo te kolanda te ke omoni pasteur wana teyaka na anglais na église nde batie ventilateur ya monene batie bamwinda minene soki okoti wana ozalaka couleur pembe babimisi yo rose bien-aimé kolanda yango to kokende na lifelo nayoki nzembo moko Moïse mbi ayemba esika nzambe azali eyebana bien-aimé soki okoti esika oyo nzambe aza te okoyeba oke nzambe aza te bapaster mingi lelo ozomona wana baréseaux sociaux tozomona na batv bakomi koteya bainiquité mingi bauti epai ya nzambe te moment oyo ndoto to vision oyo nzambe alakisaki prophète Amos yango tovivre en époque oyo tozoyeba te nani azali nani bien-aimé soki ozovivre na baprincipe ya nzambe te na baenseignement nzambe te bien-aimé okodinda na libulu okodinda na libulu faites attention na moment oyo ekomi na moment moko très dangereux nzambe alobaki na kotinda nzala bien-aimé nzala yango tovivre lelo vraie parole de Dieu na baeglise ya minene soit disant bapaster ya minene baoteya yango lisusu te
soi-disant bapasteur bagangaka biso baarchevêque biso banani oyo bapesa bakoma minene bien aimé soko omoni kaka un pasteur amibambi bakombo ya minene alingi lokumu longola ye aza mosala nzambe te nga sepelaka mingi l'homme de Dieu le patriarche Vincent yalinga babenga ye même frère jour si bato babengi ye le révérend Silika abi ngai naza frère bien aimé bible ezoyesa biso yo lingi ozala grand fo ozala serviteur ya bato mosusu yo olingi kozala serviteur ya bato te olingi ozala grand même ye moko Jésus Christ alobi moto azali munene moto azosalela bato moto aza motu munene ami mona aza munene moto azosalela mpe bato mosusu tala lolenge ya bapaster ya lelo nakende nazwaka mwa chance mo moke ya kokende baréunion na bango ya bapaster bien aimé soko na numéro a jour moko oparticipe kaka na réunion ya bapaster jour moko bien aimé yo moko okata ntina bapaster omona un pasteur aza na esprit ya maîtrise de soi te akomikitisa te un pasteur omona aofinga moninga ne pasteur bien aimé tokomi na moment moko très dangereux tozocontinue toujours kami te tokende biso na osuka enseignement ya biso eyomelaka mingi te mais soki ozwi opportunité ya kolanda yango landa yango na bokebi nyonso landa yango na bokebi nyonso tout parce que na Ciel Vert TV eza 100% bonzambe na Ciel Vert TV batokotisaka bafe étranger te na Ciel Vert TV na Ciel Vert TV soki toye toteyaka évangile ya Jésus Christ soki toye koteya na Ciel Vert TV ndenge l'homme de Dieu le patriarche besalakisa biso awa toyoka koteya nzambe oyo asala likolo na se oyo apesa biso mosala toyoka koteya bien matériel te toyoka koteya vie privée ya mutu te toyoka koteya vie privée ya bana te toyoka koteya Jésus Christ toteyaka Bible meme soki otangi na mokanda ya 1 Samuel 3 na 1 Samuel 3 verset nango 8 à 17 eza molai me otanga ngo na ndako omona baolakisa biso histoire ya ndeko moko sacrificateur Eli na prophète Samuel belebe na moment wana Samuel azalaki nanu un apprenti ayebi nanu makambo ya nzambe te azalaki amateur na église ya Silo belebe na église ya Silo nzambe azalaki kosefréquente lisusu te alleluya belebe tozoyokanga na esika oyo okozala mosali ya nzambe okozala mwana nzambe soki ozotambola bien te otambola baprincipe ya nzambe te nzambe akotika yo soki ozotambola na kotosa nzambe te nzambe akozala mosika na yo mpe yebaka yango soki nzambe aza mosika na yo liwo ezolanda yo awa balasi biso na mokanda ya 1 Samuel 3 verset nango 8 à 17 balasa biso Samuel jour moko alalaka na église ya Silo belebe oyebi histoire ya Samuel lorsque mama na ye ayaki na église ya Silo kosambela kosenga koluka mwana nzambe apesaki ye Samuel akataka ve na ye epai ya nzambe soki opesi ngai mwana wana koya kosalela yo na temple bien-aimé lorsque mwana botami mama Anne aye kodepose mwana na ye na temple kote ya sacrificateur Eli bible ezoyebisa biso ta mobimba bo jeunesse mobimba Samuel alekisaka ngo na église na temple ya Silo beleme na temple ya Silo nzambe alesi biso moto azalaki comme encadreur comme prêtre ya temple wana ezalaki sacrificateur Eli beleme na moment moko nzambe azalaki kosefréquente lisusu bango te azalaki komimonisa bango lisusu te bimonisa ezalaka lisusu te barévélation maloba ya nzambe ezalaki lisusu te pourquoi nzambe ase retiraki pourquoi parce que bato bazalaki sérieux te na époque wana beleme époque on peut tomona yango lelo bato bazala lisusu sérieux te na makambo ya nzambe même na église même na mboka bato baza sérieux te omona mutu nyonso tu soko landeli aza kaka mabe mo azosala bato baza sérieux te yango nzambe alongwaka place sérieux ezali te baolakisa biso na moment wana na église ya Silo na temple ya Silo place sacrificateur Eli azalaki koexercer ministère na ye mpe azalaki na bana na ye moko mibale ya mibali bible ezoyesa biso bana wana mpe bazalaki basacrificateur bazalaki kosalela nzambe na église ya Silo mais lolenge nini bango bazalaki kosalela nzambe lolenge nini bible ezoyesa biso bana wana na kati ya temple
bali kosala buzoba na kati ya temple bible ezolakisa biso bana wana bakomaki kolinga basi kolala bango kaka na temple wana. Bible ezolakisa biso bana wana bakomaki kolia meme bambongo offrande bato bandimi baye bapesa offrande bana wana balie mbongo wana na misu ya papa na bango sacrificateur Eli azalaki incapable ya kopekisa bana wana na moma wana nzambe asiretiraki beme kolinga te nzambe asiretire na vie na yo beme sala malamu na yokaka mingi l'homme de Dieu le patriarche Vincent Lobaka zala mutu amakila malamu zala mutu malamu salaka bolamu ekobatela vie na yo beleme makambo ozosala wana na vie na yo esi osalaka malamu nakoyebisa yo tolanda histoire oyeba comment sacrificateur Eli na bana na ye basukaki parce que osala mwana na nzambe soki ozosala bolamu te na mokili osala malamu te liwe kolanda yo ata osimbaka bible na maboko liwe kolanda yo beleme bazolasa biso sotali na mokanda ya 1 Samuel wana na verset chapitre 3 kobali na 8 omona bazolasa biso na butu moko na kati ya temple ya Silo sacrificateur Eli azalaki na temple bana na ye oyo bazala na expérience ya makasi bazalaki na temple wana. Samuel oyo azalaki mwana mokie azalaki un amateur na makambo ya nzambe ayebaka eloko te azalaki na temple nzambe misu ya nzambe etalaki le jeune Samuel bele balasa biso nzambe aye kofréquenter Samuel na butu na kati ya temple bana ya sacrificateur Eli basacrificateur bazalaki wana nzambe misu na ye monaki Samuel bien na oyebisa yo soki ozosala bolamu nzambe misu na ye ozala likolo na yo misu ya nzambe ekomona yo sala malamu sala bolamu na vie chrétien na mboka to na mokili partout bakotia yo na musala na famille sala bolamu nzambe akomona yo akopambola yo bien thème na biso tolobaki ezali un matin dans ma vie bien ata umei na passe ozosala molamu ozosala bolamu bato bazokipa yo te ozosala toujours malamu bato bakokisa yo bazotonga yo bazofinga yo bazokritike yo bien tongo ekotana bien alesi biso butu wana nzambe aye kofréquenter Samuel nzambe abengi Samuel tellement Samuel azalaki un amateur ayebaki makambo ya nzambe te ayebi kodiférencie voix ya nzambe te ayoki yango na voix ya sacrificateur Eli bien est-ce que yo yokaka voix ya maître na yo yo oyebi voix ya maître na yo ya mosali ya pasteur na yo est-ce que yokaka voix ya pasteur na yo soki pasteur alobi likambo otosaka bien tellement Samuel azalaki mwana botosi azalaki mwana malamu lorsque ayokaki voix ya sacrificateur lorsque ayokaki voix ya papa na ye Eli akendaki mbangu na chambre nasepelaki na comportement ya sacrificateur Eli lorsque ayoki voix ya Samuel aloluka abengi ye abi papa obengi nga bato mingi balaso balali kobenga anga te kolamusaka nga te maloba mabe beleme ezalaka maloba malamu oyebi te nzambe akovisite yo akobikisa yo ndenge nini. Lorsque Samuel aye koyebisa Eli sacrificateur Eli obengi ngai papa obengi nga sacrificateur Eli abi nabengi yo te kende kolala bible ezalisa biso voix ya nzambe ekataki te ekontinuaki lisusu kobenga Samuel ebenge pour la deuxième fois Samuel akimi lisusu mbangu na butu wana akei koluka sacrificateur Eli bene butu ezali tatonima bene peut-être que vie ozovivre lelo ozovivre vie ya butu basouffrance ozomona yango lelo bene eza na butu nazoyebisa yo ntongo vini ekotana yo tozolanda ngai na moma oyo bene sala bolamu sala malamu makambo malamu ekokokisama na vie na yo kolanda na epoke oyo te kozala complexe na makambo ozomona na mokili te bien sala malamu nzambe akovisite yo. Prophète Samuel ayoki lisusu pour la deuxième fois ke koluka sacrificateur Eli papa Eli ayebisi ye nga nabengi yo te zonga bien moni butu nde ezala kita mata vino ndenge ozovivre lelo oza na butu ozokende emo esimba te ozoluka bato bien mingi ekosimba bien me nga nazoteya yo nga nazali mwana ya patriarche Vincent nazoyebisa yo vino ekosimba. Samuel azongi kolala
pour la 3e fois. Mais monsieur Nzamba za la posa na yo akotika yo te. So on sala malamu, voya Nzambe to posa ya Nzambe kati na yo ko sila kate. Pour la 3e fois. Nzambe abengi lisusu Samuel a bandi lisusu mbangu tikota sacrificateur Eli. Tellement zalaki apprati na makambo ya Nzambe ayebaki ko différencier voix te. Il fallait kara kende kote à Eli. Na moment on a sacrificateur Eli a comprendre que mona oyo azui appel ya Nzambe. Mona oyo Nzambe fréquenter asalaki pe mabete. Bele bato mususu mona bolama baninga bakangaka yango bele meko kangaka bolama moninga te. Sacrificateur Eli ayebisaki Samuel zonga soko ki voana yebisa na baki ngai serviteur ngai momu na yo nazali ngai yo nazoyoka yo zonga bele lorsque Samuel azongaki asalaki lolenge papa na ye Eli ayebisaki ye bele est-ce que yo oyoka kosala ndenge basala Nzambe bayebisaka yo yo osala ndenge musali na yo musala Nzambe oya kadeka no papa na molimo makambo ayebisaka yo est-ce que yo osala yango baesi biso Samuel asalaki lolenge papa na ye Eli ayebisaki ye lorsque ayokaki voix wana ebengi lisusu lorsque ayokaki voix ya Nzambe asali kaka alobi kaka ndenge sacrificateur Eli ayebisaki ye mpe Nzambe avisitaki ye apesaki ye badirectif belemela oyebisa mutu moko na moment oyo il faut vivre na badirectif ya Nzambe beleme so Nzambe alobi i sala i beleme so Nzambe alobi e sala e bato mingi lelo baochouer la vie chrétienne bato mingi bazokoéchouer la vie parce que bazotosa baprincipe ya Nzambe te beleme nyongo tozolandanga na moment oyo beleme tosa baprincipe mpe zala sérieux beleme butu wana lorsque ntongo etanaki beleme teme na biso tokoyi yango wana beleme teme na biso yango wana un matin dans ma vie lorsque matin moko etanaki na vie ya Samuel apemaki beleme ntango ozotambola butu ntongo na yo ntango ekotana okopema beleme okotambola lisusu te okopema bible ezali Samuel apemaki alali moto aki na butu ezalaki Samuel azokende vers Eli mais ntongo etani le moko le sacrificateur Eli akeluka Samuel beleme lorsque ntongo avini ekotana libala ozoluka ekoluka yo tozolanda ngai bavoyage ozoluka okotisi baambassade aller-retour beleme ntongo avini otongo ezotana voyage nde ekoluka yo beleme kaka na ambassade yana bakobenga yo moto oza na poto ozoluka mikanda ozozwa mikanda te beleme ntongo na otongo ezotana bakobenga yo kozwa mikanda beleme tosa yo kalukile obanga nazoyebisa yo zala mutu malamu zala sérieux beleme Samuel Nzambe avisitaki ye mpo azalaki sérieux Nzambe avisitaki prophète Samuel mpo azalaki sérieux azalaki kosala malamu beleme sala malamu na vie na yo sala malamu ntongo na yo ekotana makambo ozoluka ekoluka yo beleme prophète Samuel apemi avandi na ntongo sacrificateur Eli aye koluka ye beleme lorsque ozotambola na butu okende na msusu oza na pasi okende kolia koto oyo kozonga koto oyo yebake mokili ezali mai ya bwato mokili ezali lokola pedale ya velo emataka moko emati mosusu ekitaka beleme lorsque yo lelo okende ota baninga nazoyesa mpe bandeko oyo bamonaka bandeko bayaka kolela epa na bango sungaka bandeko kozala mutu mabe te mokili eza mystique lelo yo kosunga ngai na oyo epa na onaolela epa na yo lobi peut-être ezala tour na yo mpo epa na ngai soki osalaki mabe beleme Eli sacrificateur Eli azali korépondre Samuel bien azali kotosama oyebisa Samuel na ndenge normal parce que vie eza mystique Samuel azali koyepa na esko na ntongo ekomiye akomi koluka Samuel beleme bato oyo yo kena kolukaluka bango beleme ntongo na ntongo ekotana bakoluka yo a condition zala sérieux nakoma koma vraiment na suka zala sérieux na misala ya Nzambe yo moto osalela Nzambe zala sérieux Nzambe akoluka yo mbongo ekoluka yo ntongo evi na yo ntongo ekotana bakoluka yo lorsque ntongo ekotana ntongo ya mutu soki etani mutu azwaka repos yo moto oza mutu pasi ozotambola ozolela ozosouffrir beleme ntongo ya vi na yo ezali zala sérieux na misala ya Nzambe Samuel ntongo na etanaki apemi
sacrificateur et les remis tourner ya koluka Samuel bien le mariage koluka yo bien le marambo bien koluka yo na ministère na yo ozolu ko progression ke musika bien le zala sérieux et koluka yo renommé et koya bien le na mingi témoignage ya patriarche Vincent minaka na komone parce que toye ko nzambe mingi tozi ba formation et pas ya mutu wana les patriarches na melaye vraiment na yokai na vie na nga na yokai batu mais ye na yokai jour moko azali ko témoigner abi aosala nzambe mais nzambe aosala nzambe aosala ba campagne ba miracle mais azaki na vie ya pauvreté mais akataki kosala nzambe te azali continuer toujours kosala nzambe côté ya kotambola partout mais aokende côté ya boye na poko yo mais la potopoto ezanga sika mais atika qui était tellement zalaki sérieux tongo ya vie na etanaki tongo ya vie ya patriarche faisait tanaki a vie na échangeaki yem tano rete ya makolo a ma rote na ba mituka ba dipe na na ki je suis na côté na lupangu na ye na kusi 3 dipe minene vandi wana alinga bima a po na dipe otambola nango mais lobi na butu ne na ko tambola ko yenga ne na ba butu na ye a o tambola makolo mais tongo tanga tana ki nzamba pambola ki bele nzamba ko pambola na tongo na yo bele tongo ya vie na yo etani nzamba zo pambola yo. Merci beaucoup. Tokomi vraiment na presque na suka na émission na biso vous allez toujours brancher quand c'est CLV TV yo mutozo ki libaku yo muto sepela ki ya kolanda biso na quand c'est CLV TV partager émission o bien aimé ndé yo ki yango nzamba visiter yo linga pe mutu msu nzamba visiter ba numéro ezali ya wana so bengi numéro ezali numéro ya patriarche Vincent ya mbaye ako bengo ako orienter yo malgré toi na retraite mais téléphone est ouvert à koyamba yo so vous avez des suggestions ça là ba commentaire au commentaire c'est ba suggestion bengi to répondre yo nzambe ya bible azali akosala yo bikamu ici makamozo luka wana tsa série na vie chrétienne nzambe ya lola kopambola yo. Merci beaucoup nzamba pambola yo nzambe de ma pambola yo. Merci beaucoup na mutaki na sima ya caméra qui frère Belvé Makela sans oublier l'homme de Dieu la patriarche Vincent Makela surtout les cas 565 na ba poste télévisé na bino na ba grâce na initiative ya patriarche Vincent Makela sur orientation na ye yeni mutozo ko orienter biso to les cas liboso ya bana nzambe nazali moko ya bana na ya molimo ya ministère na ya bimisa ngai pe évangéliste Cédric naza moko ya bana na ya molimo soki tozo leka tozo te ya boeza na grâce ya encadrement ya patriarche Vincent Makela tozaki na biso ba partiner Samuel azalaki toyebaka même pas kotanga même pas koloba mais ngai azo koloba na miso batu te naza muta soni mais na grâce ya nzambe ya patriarche Vincent Makela lelo ngai na koma pe kote ya partout na monde atier nama ko orienter batu nama ko te ya batu mais mezala ka sérieux nzamba ko visiter aro memo bo bisika so lingio OK nzamba ko visiter ba numéro ngwana benga vraiment zala brancher toujours na CLV TV na pesi ba na nzamba ndio surtout mbote bana valet de Bereka oyo patriarche Vincent Makela kambaka pesi biso toza ko evwe wana boza toujours sérieux boza toujours na écoute ya liloba nzambe à travers ya l'homme de Dieu le patriarche Vincent Makela nzambe alola pambola yo divilo sambo nzamba pambola yo famille Makela mobima nzamba pambola bango bana sali basali ya nzambe nyonso tout ya valet de Bereka nzambe ya lola nzambe ya patriarche Vincent Makela apambola bino tokomi vraiment na suka bozala toujours branché à la prochaine émission bozala jamais déçu nzamba pambola bino ciao. Ciel ouvert, lève-moi nique mon nzambe monani loboko na tata ese moi milikola balinga bila ye